est-ce que makambu keni pia na lobby pona yo obenga ngana sana prophète ou prophétesse pona yo obenga ngana sana ni prophète ou bien prophétesse est-ce que makambo yo et si na loba yango te na loba yango déjà ça fait 2 à 3 ans et tangu na loba ka yango ba keni piana ba communicateur ba tunyoso wana ba condamna kangai ngai ne na sa première mouton na bimisa ba vérité nyonso ba golwa ba yebi et tangu na yaka na idéologie o accompagner ganga émission a panza analyse quoi na panza ka analyse na panza ka yango kolandi sama ba propos o lelo ken na bimisi mais obimisi yango na retard je vous condamne avec force obimisi yango na retard nga esi na loba yango tozalaki ba instrument moko utilisation utilisateur c'est que Ken a dit Ken Piana je vous confirme c'est la vérité Ken a lobi boye baba ne ko futa biso baba ne ko pesa biso ba mbongo poto bo ma carrière à faire poto zindisa faire nako sa yote ezalaki chose facilité batu basangani pona mutu moko na yebisaka mokonza ba wangila nyonso tosalaka na se ko futama na se lelo ba vérité presque nyonso yorobo abimisa ba vérité etonga na banako misa ba vérité nani atelemela kanga yorobo ba manike lelo ba bimisa ba vérité tonga na baneko loba banani ba telemelanga bango lelo aussi Ken Piana abimisi ba vérité tonga na bandeko loba bango ezana ba place oto baneko kende ko kuta na ba futa biso ba mbongo ezana ba place oto baneko kende to kuta déjà papier duplicateur ba komeli biso nyonso ninga to ko fingela fere fera bimise loko to che loko ana mal à l'aise fera bimisa nzembu et comment tina niveau ba kenda ko lukelanga bombe na bwaka na ine to fera kufa na ba musicien nyonso tala niveau ba wangila bozana mitema ya kopali to ya manzanza ozate ngai tangu nazalaka communicateur ya ba wangila na souffra boye mbongo nyonso ba pesa kene ya ko pesa biso kene ko liango apakoli biso mafuta ngulu na munoko apesi biso mafuta ngulu na munoko na vivre bénédiction te pa ba wangila lelo na yeko vivre bénédiction et pas ya faire go la Jésus de Nias na ba golwa na ye c'est pour cela na koloba ba communicateur soki orchestre oyo yo ozalaka ba salio bolamu moko ba pesi ata voyage à monene ata ya poto zala reconnaissant zala reconnaissant ingratitude est condamnable ingratitude est condamnable. Maison Awatosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto ne yebite. Yaka tokisina metro chateau ngutia da kayau. O kayau awa. Vous avez un kimbondo. Oh là là là. Paris. J'ai la noyé bas. Chaque moment, là, ça va. À chaque fois, il y a une métro. Ils sont là. Ils sont là. Numéro de banni. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place de Koti. Asama na mboka. Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka ma tâche. Tozo lobela makambo ma tampon ba maman ba bébé belé. Ba maman ba zo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza. Awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampon ba maman. Ba nduka ba maman. Ba maman oyo baza na besoin au sala taille. Pona ko kitsa mamuno. Ba maman oyo baza na besoin ya ko sala ma forme kalinga zala na tolo munene. Alingi azala na sima munene ma hanche munene. Dipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Non non. Yo je m'en atte. Oh là là.
eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala awa toza oya tena ngo Nicole Malonga nende tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Bonjour, je suis Feza, je suis la fondatrice de F Catolia. Je suis traiteur afro-européenne. Nous vous proposons un large choix des spécialités afro-européennes pour l'ensemble de tous vos événements, tels que mariage, anniversaire, fiançailles, vin d'honneur, réception. Un service haut de gamme à la carte dirigé par une expérience de 10 ans en cuisine. Un service à table avec une brigade digne d'un grand restaurant. On est là pour tous vos événements. Merci, très bientôt. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na balobele lo banda kunati. Oh, omoni tango lekaki kuna na omoni tango katisi. Omoni ba mama ngo sobele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozotina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali opesanga comme ça na tilo na mboka. Oza agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wona to bunga dit. Ela nyoso na yekokoma po tokutani na nzela na telema kaka yo telema kaka na telema kaka ah non nyoso ya omonanga boya te ngana sana mutu na tindaka Global
Express et pas ya Patrick Malovengi Baoba assurance à libérer papa na lié ça na musalo papa na musalo muyibi salandi papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance à libérer papa awa ezandé awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza mpe na fret maritime bafret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza Congo Kinshasa na Luanda na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili toza mpe na commune ya Kalamu toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer a carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà vitesse wapi. Oh papa vous avez pas contact nango te ya agence nango. Vous avez pas contact nango 25 rue Léon Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Global PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko qui sale. Mathieu Boncher, mesdames et messieurs, face à Daddy Lité Akanda, Moutakala Nankolo, un contre tous. Bakisela est le chouchou de tous les Gaulois. Avec lui, on va parler beaucoup de choses par rapport à votre émission. PCLA plus, TV Moro, Batwe Belé, Naïbike Botondi et Belé. Après beaucoup de temps de retour avec Fox, avec votre émission PCLA plus, émission ya Yunishe Banze. La fleur du jour, je suis là avec Daddy Lité Akanda. Lelo Togo Solo la Makamoué Belé. Parce que Papa Hervé a Autaiko Bimisa Loyembo, Kitoko Oyo ba Gaulois na ba Gauloise, Bazolinga Mingi. Fali pour Papa Bimisa qui fait rigoler Bimisi. Et puis Bandeko Bazozela, ING Arena avec Ferregola. C'est pour bientôt là le 7 juin. Nakata Bruxelles, Torosolango Pena Daddy Lité Akanda. Est-ce que Daddy Lité Akanda a kokende to a kokende te ING Arena? Je ne sais pas. On va parler ça avec Daddy parce que Eza émission PCLA plus, émission ya vérité. Émission Eza la parti prité. Je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais. Parce que nga zarapona mutute na profiter na ibsa ba congolais tout émission na bino yangoyo. Ba propos ya Ken Piana, mesdames et messieurs. Ba bandaki kopesa bango mbongo ba finga fere ba finaye. Est-ce que Daddy Lité Akanda azalaki wana ako confirmer eza ya solo to eza makambu ya lukuta? Bandeko toyoki makambu ebele pour la musique à Congo. Ba musicien bazo se sacrifier pour na ba communicateur bazala bien. Ba communicateur pe bazo bomba nzoto pour na ba musicien. Est-ce que comportement ya ba communicateur ezo kende malamu na kitira Congo eza ba sujet oyo toko solo la na Daddy Lité Akanda lelo tozomona communicateur azo finga musicien azoloba n'importe quoi. Est-ce que fallait kaka finga Daddy Lité Akanda lobi lelo fois loba parce que trop c'est trop. L'émission est dédiée par Hakim Moleka le prince, l'enfant de maman Charity Moleka et Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Merci pour tout Mohamed et Moleka, le seigneur de la ville. Katanga Sispe Landela Bafer na Erzuma. Merci à les millionnaires congolais. Yannick Akini à Rombox, millionnaire 1, millionnaire 2, millionnaire 3, Moutalongola Balachangu Sony. Merci pour tout Toko Kende, Toko Kende, Tobandaki déjà Kende. Yannick Akini a le seul et l'unique, Babouara Otro, mais Babouara Obiente. Ibrahim Gino, Nakatsa Dirba, Bambote Belé.
Ibrahim Gino, merci beaucoup. Et respect à Mike Ndembo Mozuya Passi. Aebaka Passi Abaninga, bon séjour à Kinshasa. À Mike Ndembo Mozuya Passi. Aebaka Passi Baninga avec Glody Kitenge. Gilles Matoka, mon ami congolais noble. Gilles Matoka, très très nécessaire. Edgar Boukanga, German depuis Allemagne. Mesdames et messieurs, en exclusivité sur votre émission, PC la plus. Mathieu Boncher va recevoir pour vous Dadilité à Kanda, les chouchous de tous les Gaulois. Dadi, Mote na Dadi. Mote Mathieu Boncher, émission PC la plus. Effectivement, nous était chouchou de tous les Gaulois. Je vous confirme, je suis chouchou de tous les Gaulois. Mathieu Boncher, Lelo Penza nandimi carrière journalisme na yo. Parce que au sali annonce moko bien réfléchir et le lenge na zelela kayo au la musala. Parce que vous savez bien na musala autant que salaka batu ebele ba yakapona ko critiquer. Jeune wana tomonaka basala ke mission na Dadi a posé la question te. Le loyer moko ebisi bino a poser ba question. Voilà. A poser ba question. Parce que botungi si ye mingi. Naza dérangé et pas presse ça. Les sénateurs en vie. Presse ça les sénateurs en vie. Félicitations à yo. Na pesio merci parce que volonté o ya ko tikanda kuna yo. Koya ko tianga micro par rapport ya ba propos topé ba makambo ezolo ba na kati ya internet et sengelinga pena ba ko remexion na la reconnaissant na pesi ba congolais ya partout ya monde entier ya mokili mobimba mbote ya wenzambe tata pambola bino na banza ete batwa lolenge na lolenge ya ba qualité na ba qualité o bazota la biso. Il y a aussi des docteurs, il y a aussi des pasteurs, il y a aussi des cadres. Oba sepeli kotala ngana Mathieu Boncher na batang oyo pour ba profiter pe na ba news topé ba actualité. C'est pour cela na pesi bino mbote. Et na souhaité ba bonne guérison na ba congolais nyonso o bazobela nzambe tata oto sambela ka Jésus-Christ de Nazareth. Ayeba na kat na ko bikisa bino parce que biso toza ba chrétien ata to ko sala buzo ba 100% mais to ko bungisa identité na biso te toza ba chrétien et sengeli to souhaiter ba o bazobela ba bonne guérison kati na nkolo et na ko présenter ba mes condoléances na ngai na ba famille nyonso oyo bozana ba matanga o bo perdre ba ya batu ya motuye na kati ba famille na bino. Matanga na Congo ezalaka lisusu likambu ya kobeta lisolo te parce que ba famille nyonso okuta soki bango moko na libota na bango bakufeli te koyoka mwana noko mwana mama leki mwana tantine mwana tata mwasi ba réalité ezozala tellement ebele et bongo soki tolobi totanga na ba oyo ya ba guerre ya ba agressement okoyoka ebembe likolo ya ebembe matanga likolo ya matanga oke na ba morgue place a kocha mututo pe kocha lokolo ezate oke na ba cimetière benda bika okoyoka na yo moko lobi na likambo okana kolela te oleli otuni nzambo lobi otinda kinga na mokili pona nini po esi na goûter na yoki bilengi mais tongo moko na yoka ete ngape na kokota wapi mabele c'est tout c'est on a le bac nzambe o dérangeaka ngai pona problème wana o dérangeaka ngai penza o sala mokili na yoki toko mais soki komi na era liwa o dérangeaka ngai na koka ko supporter yango te poko tela bato ba lekibiso na ba mbongo na mapango na mituka ba professeur ba université ya minene oyoka akufi okufeli nini osate okufeli nini. Voilà tokaboli mawa nenge bible zoloba tika tolela nabaye bazolela nzambe apambola bino
nakozangisa te ko dédier émission oyo na femme d'affaires Madame Eunice Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Merci na yo maman. Et si capable chabete na kinga lisolo, moi moke na ngai ezoya, pe moi moke pe ya Maté Bonche ezoya. Félicitations na yo oningi olia omela. Osala Western yo, Monogram, Manigram, Ria, Kimambangu na boutique Eunice Banze, la fleur des jours femme intelligente parce que boutique na ye eza na kati ya Belgique na Aloste. Tozana dépôt autotekaka en grossiste. Tozana mini boutique autotekaka en détail et en détaillant. Merci na Eunice Banze, la fleur des jours femme intelligente. Nakobo sanate après ba déplacement na ngai tournoi on okende ko sala na Europe dès que na silisi na yebisi les jeunes millionnaires patron na ngai Ricky Rox limbisanga parce que ba programme auto salaki pona ko présenter yo couple na ngai famille na ngai et permettre nga pena sala signature ya contrat na ngai ya sika nazui contretemps yango nazo senga beskizi et pas ya Ricky Rox parce que ça salaki programme malamu yebisaki déjà maman Sandrine Kazadi mon compte ba maman kuna na Afrique du Sud ayebisaki pe papa na ye mon compte mwana muke Eric Jenga roi Salomon King Salomon Elon Musk formateur ya ba millionnaire Elon Musk sikoyo na décevoir famille parce que na kotisi des autres na bebisi ba programme c'est pour cela na sengi Ricky Rox pardon asengelanga pardon et pas ya maman Sandrine Kazadi mon compte ba maman pe asengelanga pardon ndenge na bebisi ba programme na bango po basalaki na ba programme na bango ebele mais ba bandé ko zelanga nga na bebisi yango Maté Bonche na ko linga to kende question par question ya makambo o esengeli to solola to keinanu yambo ete to kota na ba question tika na yebisa Youssouf Pourada double boss Youssouf Pourada double boss bientôt nazuya lisuko tala yo tika na yebisa dollar bivore Fabrice Ebebe bisika bizwami Fabrice Ebebe très fort Fabrice Ebebe très fort moninga ya tonton Warren G tonton Warren G Salon Beauty tata pambo na kati ya Captain musala kitoko tonton Warren G et na bosanité na ba promotion to pe na ba publicité ndenge to sala ka boye soki oningo tembola na ba mituka Delix mutuka nyonso to pe osoma mutuka Kimambangu Luka PDG Gloire Kalala PDG Gloire Kalala yazali wana pona makambo etali koteka mituka kosomba mituka pe ko louese batu mituka ya ba qualité nyonso yo lingi soki okei na Cape Town okotambola makolo te po PDG Gloire Kalala azawana na kati ya mboka boko sepela le PDG Gloire Kalala bambote belé de Panama bambote belé to bosanité ba master tout Chris Bongongo bambote belé Chris Bongongo solution Théo Mouté ba fondation merci beaucoup Daddy merci na millionnaire 1 millionnaire 2 millionnaire 3 yenani Yannick Akini ya Rombox acteur à film acteur à mbongo acteur à mapango acteur à mituka bon séjour na yo na Kinshasa nengo zo boko la biso kitoko soki Yannick Akini ya te Rombox biso tokolia wapi. Merci beaucoup à Fondation Mouchi Trésor Mouchi Fondation Mouchi Trésor Mouchi mais Daddy to solana nzembo ebimi na moni Ferregola bimi nzembo kitoko bagolo ba yambiango boni epieza boni. Voilà, merci beaucoup Maté Bonche. Ndenge tolobaka biso bagoloa tokoya mobondo. Ndenge tolobaka biso bagoloa tokoya mobondo. Tika to pesa nanu trouble e fongola bagoloa mémoire e fongola bagoloa misu ba comprendre ete chouchou de tous les golois d'alité ya kanda aye lisusu makasi na makambo etali promotion ya makambo etali Ferregola Jésus de Nias les padres moto ayambo ena la kisayo ke Maté Bonche to yambi amour il soir malamu to yambi amour il soir
malamu. Voilà. Amour illusoire. Avec Ferregola. Avec Ferregola, Jésus de Niansi, le padre Montoya Yambo. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papole la penza batu bien surtout l'église. Na ko beta bato lolengo na papolo na niati yo. Na kwesi yo. Okota hôpital. Mathieu Bonche eza na batu mususu na carrière na bango babotama na grâce, babotama na don, babotama na eloko eza likabo. Nayebisaki ba malanda ngombe. Nayebisaki ba malanda ngulu. Fere alukaga affrontement na binote. Fere gola atumbola ka binote. Bino boyoki ete Fere gola ninga bwaka shaya sika. Bino pe lokola bozalaka na ba agitation, bolala ka pongite na kombu a Fere, bokoma na posa, tongo moko to lala to lamuka, yo komi na mungongo a Fere. Fera koma na mungongo na yo. Fere gola biso ba goloa. D'abord eloko na sepeli na Fere innovation. Innovation eza nini na miziki? Yango to mona ka ba musicien belé. Tala Fere akomi na akomi komema biso na identité mususu. Olali olamuki ozomi tuna mutu ayembi oyo. Eza photocopie. Et ça, collé, on dit quoi? Collé, on s'attend? Copie collé. Faire raison, mais ma vie sur le commis copie collé. Na lobité. Yango nazo pesa même Céline Johnny raison. Baloba qui était na Congo, chanteur, meilleur chanteur c'est Ferregola. Ferre, oza makasi d'abord boyeba yango. Et pas ya Ferre okozwa autotimité. Et pas ya Ferre okozwa monotonité. Tangu na yoki amour illusoire. Elekeli ngai penza makasi te na kumisi nzambe parce que Ferre ozomema biso na ba qualité ya cha mususu. Parce que ezete mutu akanga maka na voix moko. Soko yoki voix oyo comprendre que eza ye mais yazo changer biso ba voix ta la Ferre aza mutu mususu amemanga likolo tala oyibike na mituna ka question amema biso ba biloko moko boye bozo comprendre te ona na yembi nzembo Ozomona wana Ferregola Ferregola ozomituna ye to yete siko ayeli biso bora ngwa yembiete ozoko bwane ndoto na ngai non vous êtes meilleur chanteur vous êtes meilleur chanteur le padre oza grand chanteur na mboka oyo nzembo ya ndoto ayembi amour illusoire c'était nabandoto nabandoto nanga edina metana mobeli nanga chocolat. Merci beaucoup à Papa Hervé Ferregola pour les chansons. Non. Amour illusoire. Félicitations. Enaye bisayo boye. Boti kabaje ya fara. Omoni audio. Nenge beti ba wangila. Ba lukaki. Tango ba yoki fera zo buaka. Bango pe ba yeba buaka. Lobby ezali. Lele zali combien? Mathieu Boche. Le 7. Lobby ezali. Le 8 mai. Naïbisayo. Clip mondial. Amour illusoire. Ça sortit demain. Ça va sortir demain. Bagoloa. Bokeba na distraction. Bagoloa total a oya biso. Focus na makamu na biso. Bakomi na ba idéologie moko. Yakobi misaba audio.
pe ya ko publier babiloko moko lokola ndeti ya ko bimisa fere mabe eza complot na complicité ya ba wangila ba comprendre ete ba échouer yaya mutu nyonso asali challenge ya amour et l'histoire o ya fere gola uti ko bwaka sika Mathieu Bonche soko sali ba vie mukie na TikTok na yo eza 50,000 soko sali ba vie mukie eza 50,000 soko za na posa ba abonné na yo ba mata Salakaka challenge ya amour et l'histoire. Merci beaucoup Daddy. Nabaxeloko moko. Bagolua clip amour et l'histoire et Robima lobby. Tous à la concentrer, to consommer boyoka musique oyo, tozo ebate faire. Ozo me mabiso la musique africaine ou bien européenne. Merci beaucoup Daddy. On va continuer cette émission parce que les autres qui faut ma question ezala. Na profité na pesa mbote na la plus belle fille de Chine balobi Biralo VIP international Biralo VIP international Biralo VIP international Kabelo a solo zana basaka solo na Chine Luka Biralo VIP international Orozwa solution et puis pour la voyage tozana vous assistance internationale avec la patronne Diane Ikamba. Vous assistance internationale avec la patronne Diane Ikamba voyage ya Sirpe à Solo Bandeko. Bolela moi trop solution amis avec l'agence Vous assistance internationale Asie, Europe, Schengen, États-Unis, Tozawana, Namoro Mukebenganga au voyager. Bak propos Yaken Piana Dadilité Yakanda Ozala qui peut parmi Babaneko Futabino Mbongo Bo Fina Ferré. Abimisi album bo nyataye bo salaboye est-ce que ken piana solo ba solo to ezaka po babe bana bandeko ya F victime. Voilà Mathieu Bonche émission PCLA plus. Merci na agence ya Siri ya bana poto agence FB international ikune pa ya Fiston Basende. On y a la transfert d'argent à partir de Paris partout dans le monde entier. Topé oningo tinda ba koli topo oningo sala otinda topé mutuka to eloko nyonso za nango posa kaka na kati ya Paris wana Luka agence FB international epa ya Fisto Basende nakobosa na te. Merci na PDG Mosengo MMP autrement dit basakata oye Tonton Kolo oye PDG Mosengo PDG Rock Mukendi, merci pour tout. Okay. Et nakobaki saboye. Merci na Fondation Éthique Jolie Ilunga. Fondation Éthique Tata Pambola Jolie Ilunga tokobosa na yote. Jamais. Bolamu na yo eleki ebele très nécessaire Jolie Ilunga. Nakoloba boye pona Ken Piana. Nako sepela monteru ako monter émission oyo. Azala très professionnel parce que biloko o Mathieu Bonche est-ce que makambu Ken Piana lobby pona yo obenga ngana sanani prophète ou prophétesse pona yo obenga ngana sanani prophète ou bien prophétesse est-ce que makambo yo esina loba yango te na loba yango déjà ça fait 2 à 3 ans et tangu na loba ka yango ba Ken Piana ba communicateur batu nyonso wana ba condamna kangai ngai ne na sa première mouton na bimisa ba vérité nyonso ba golwa ba yebi etangu na yaka na idéologie o accompagner kanga émission a panza analyse. Pourquoi na panzaka analyse na panzaka yango kolandi sama ba propos o lelo ken abimisi mais obimisi yango na retard. Je vous condamne avec force. Obimisi yango na retard. Nga esi na loba yango. Tozalaki be instrument moko utilisation, utilisateur. Ce que Ken a dit, Ken Piana, je vous confirme, c'est la vérité. Ce que omoni je vous confirme, c'est la vérité na nyonso Ken a lobby. Ken a lobby boye. Baba neko futa biso. Baba neko pesa biso ba mbongo. Poto bo ma carrière à faire. Poto zindi sa faire. Nako sa yote. Ezalaki chose facilité. Batu basangani pona mutu moko. Na yebi saka mokonza ba wangila.
nyonso tosalaka na se ekofutama na se. Lelo ba vérité presque nyonso yorobo abimisa ba vérité. Etonga na bandeko komisa ba vérité. Nani atelemelaka nga yorobo. Ba manike lelo ba bimisa ba vérité. Tonga na bandeko loba banani batelemelanga bango. Lelo aussi Ken Piana abimisi ba vérité. Tonga na bandeko loba bango. Eza na ba place oto bandeko kende kokuta na ba futa biso ba mbongo. Eza na ba place oto bandeko kende to kokuta déjà papier duplicateur ba komeli biso nyonso ndenge to kofingela fere. Fera bimisa loko toche loko wana mal à l'aise. Fera bimisa nzembu e koma tina niveau bakenda ko lukelanga bombe. Na bwaka na inde to fera kufa na ba musicien nyonso. Tala niveau ba wangila bozana mitema ya kopali to ya manzanza. Ozate bozana mitema ya kopali to ya manzanza. Na ebisaka bino ete jeno yo mokonza ba wangila aza 5 heures. Ozate aza 5 heures. C'est-à-dire koko liye amelio akila tafuni yo. OK, il pète. Pourquoi liya batu na stade? Pona nini ko liye za domaine na ye. Tala. Na ebisaki fere gola garder silence. Nzamba ko bundela yo. Lelo moni nzamba zo bundela yo. Nzamba bimisi ba vérité azo continuer ko pesa ba communicateur ya sika. Soki ba question ezali papa yo tuna kangai. Soko zana ba question tuna. Namoni pe ba communicateur baninga na yo comportement na bango en tout cas bazo finga ba leader yo en tant que communicateur pour baza ba collègue malgré Kwanzangana kamula 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 mtame voyager. Yo l'équipe, ici Yalevis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Alors aujourd'hui, on va voyager avec Tam Tam Voyage. Donc, on se retrouve à l'arrivée. Je vais passer devant, ceci dit, parce que je suis plus à l'aise. Donc voilà. Voyage privé. Toujours Tam Tam, l'ambassadrice. Voilà. Les vacances. Voilà. Voyage privé. Voyage privé. Tam Tam Voyage toujours. La trouver belle. On voyage avec Tam Tam. Ratakate de Bruxelles à France, Tam Tam Voyage, n'est ma cambo. Il y a un ratakate, votre vice confort avec le wifi, ça veut dire, Madé Sabana, au petit Bruxelles. J'ai bien arrivé en France sans problème. Je regardais, j'étais tout seul, derrière. Vraiment, ça m'a beaucoup, na Tam Tam Voyage. Famille, c'est Taba de London. Alors là, on est dans le Tam Tam. Tam Tam Voyage, je rentre chez nous. On est venu avec. Franchement, sécurisé, rien à dire. N'hésitez pas. Prenez vos tam-tam. Le chauffeur, il est à l'heure. Il est à l'écoute. Prenez. Prenez, n'hésitez pas. Ici, c'est Paris. 44 boulevard Ney. Référence, porte de la Chapelle. Non loin de la Didas Arena. Restaurant chez Mama Wiva et Lengi. Kolia Kitoko. Cuisine africaine, cuisine européenne. Olingi olia biloko ya mboka. Ondu, malangwa, mboto, lipoke ya ngulu, taba ya kotumba, lipoke ya mpoka, légumes verts, na moteke ya moto. Awakutu masanga ya malili, iratakate. Adresse Eza Moko, 44 boulevard Ney, non loin de la Didas Arena. Je suis chez Mama Wiva. Je mange, je viens à peine d'arriver sur Paris. La qualité fait la différence.
Venez découvrir la classe et la différence. Classe et la différence. Lengi. Allemagne, États-Unis, Canada, Bruxelles, ma frère Joe, place c'est Moko, cuisine arabe, cuisine africaine, chez Mama Wiva. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom. Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mounou, akosokono c'est sans problème. Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissure cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Djonga Part, un cadre qui vous convient pour votre séjour en famille à Kinshasa. Au numéro 69 bis, avenue Lusambo, dans la commune de Kintambo, à proximité de la maison communale. Mais à votre disposition de studio, appartement, chambre, salon plus cuisine, double toilette, salle de bain, appartement, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, toilette, pour vous, au tarif le plus bas du marché. Alimentation électrique garantie avec groupe électrogène et panneaux solaires. Contact depuis l'Europe, plus 33 609 12 11 11 sur WhatsApp. À Kinshasa, Nick Mtsao, plus 243 895 140 330. Djonga Part, tout pour accueillir confortablement Banami Kilia Poto, Nakatia Kinshasa, la capitale. Djonga Part, cadre ya Bissomoko. Orchestre msusu kofinga leader koloba n'importe quoi en tant que communicateur yo koloba nini bon ngana koloba boy amoni pe ba pacho bazo finga ba héritier ba intel bazo finga boye biso toza concentré na ING Arena biso toza concentré na ING Arena tozo bisa ba gaulois ba gauloise mokile zo tala biso pe mokile zo zimbele biso. Eza concert ya munene offert azobeta na kati ya Belgique le 7 juin 2025 oyo. Totikali na ba quelques jours, J moins jour. Totikali na ba jour ya kotanga. Totikali na lelo toza le 7. C'est-à-dire totikali na 30 jours plein. Totikali na 30 jours plein. Je vous dis la vérité. Gaulois, oui, c'est bien. Tokoya mobondo. Mobondo ango toko suka libanda te. Faut ba mona nenge totondi ici salle. Salle faut la pleine akati. Est-ce que bozo teka? Tozo teka pe tozo continuer ko teka pe toko teka kaka. Pe toko kimisa batu. Papa, yo kanisi na vie. Atozo teka. Okoyebisa batu batika ko somba. Atozo teka okoyebisa batu batika ko somba. Okoloba bosomba marchandise sila na bakisa mususu ko bakisa musu ezanini eza ko bakisa tobeti le 7 tobeti le 8 osate mate olalanga pona nini mission kitoko boningo bebisango ozolanda c'est-à-dire ba Gaulois tokokota makambo ya batute bao basepeli ko bunda babunda bao basepeli ko swana baswana biso na promotion. Na koyebisa ba communicateur comme conseil. Ngai na communication na vie ya communicateur. Place na sentir que ba yambanga malamu pe bazo bénir ngai eze pa ba Gaulois faire gola Jésus de Niansi le padre moto ayambo. Toboyite
nous, même vous les communicateurs, tant que tu as un musicien, tu as ni lettre, il y a demande d'emploi, tu as ni recommandation, tu as ni lettre recommandation, tu as par volonté. Neba fan club so ba monique a muto zo défendre biso kitoko ndeba sani yambi wa ba yambi yo na ko ebisa ba communicateur boye ngai tangu nazalaka communicateur ya ba wangila na souffra boye mbongo nyoso ba pesa kene ya ko pesa biso kene ko liango apakoli biso mafuta ngulu na munoko apesi biso mafuta ngulu na munoko na vivre bénédiction te pas ba wangila lelo na yeko vivre bénédiction et pas ya faire gola Jésus de niance na ba goloa na ye. C'est pour cela na goloba ba communicateur soki orchestre oyo yo ozalaka ba salio bolamu moko ba pesi ata voyage a monene ata ya poto zala reconnaissant zala reconnaissant. Ingratitude est condamnable. Est condamnable. Ingratitude est condamnable. Ndeko na ngai ingratitude futaka te. Ngai nakutana na Didier Chombo Petit Jésus. Ayebisinga lo mon frère kolukate un jour balukela ba Gaulois. Mukolo kolongwa Gaulois vana na ndaku. Didier Chombo Petit Jésus na yoka moninga pasia ilolo moninga ya pasia ilolo karambongo moninga ya Chris Welo moninga ya Chris Welo na yoka concert ya Congo ini mobimba moninga ya Samuel Tabiala Grand Jésus Samuel Tabiala Grand Jésus Kolo Boîte Queen na lobaboye Congo ini Nambanza bomoko ba pesanga conseil ba lobi ete dadi tikala Gaulois ko changer te po ba Gaulois ba lingi yo makasi Gaulois nyoso akutana kana ngai apambola ngai ingratitude est condamnable. Faut très attention. C'est pour cela et loko on a condamné quand même ba yorobo. Oh bino bozo e pa ba wangila biso to zo yango te. C'est pour cela na kondanaka batu ebele même na pachu. Ba te kotangisanga na lobi bo na kotanga komwa mutu te. Kotangisanga komwa mutu te. Et mission 100% Gaulois et Gauloise et gladiateur. Yango komona oza communicateur ba Gaulois soko ke na politique e olinga yo te. Batu esi ba yebela yo zala Gaulois. Na ebite makam na lobiso na beti libanda. Obeti libanda te tozo sisa sikoyo na ING Arena dadilité ya kanda tour wana ezalaki obo suki bo mabokanga mina avion obo keite bo sali poto 4 jours. Cette fois-ci ba pichu mapesa litringini bazolinga bayeba ba bendo ce festival à Bilamba ba André Mackenzie Poutine balingi baye badadi okozala na poto na ING Arena toté. Nakoloba boye Mathieu Bonche, moi je suis un simple communicateur. Na yako soutenir faire na motema moko pe na bolingo ya Tata Nzambe parce que azali parmi artistes oyo ba souffraye makasi ba nyokola makasi ba lukaga akufa ba lukaka zalate mungongo afere et tchaka bango mal à l'aise ceux qui fait rache ba date na ye na ebisaki bango botika komela ba date lokola banguba botika komela ba date lokola banguba siko yango chadat bolobaki chadat ba wangila tozomona ta date te wapi date omoni bolie ba date ya mbangu ba date comme bio kilo ba date ça pèse ba date ça pèse bolaka batu bandolo bolaka batu o wapi o ba double stade makambo bibembese leka bo proclamer double stade makambo bibembese leka ozomona tala nino ninga eko congé batu lolendo ebomisaka batu ebele bakufa pona lolendo oyo bino ba wangila bozaka nango omoni ke bo échouer Lili ba promesse. Lili ba promesse.
Lili va promesse Wangila a prometa biso double ndolo. Double stade de martyr. A proclamé double stade de France. Wapi badati. O melaki badati lokola nguba o kanisa koza ko affronter biso. Faire akipaka yote. Onche. Naibisa ete ngana za communicateur bénévolant. Ah, ngana za communicateur bénévolant. Nyoso bagola bagoyebisa nga dadi toke ING Arena. Valise ça déjà prêt. Na lobby valise ça déjà prêt. Nazo c'est la lettre de mission ebima. So ka lettre ya de mission ebimi. Ngana ke missionnaire. Ah! So ka lettre de mission ba ordre de mission. Ordre de mission. So ka ordre de mission ba golo ebimi. Ngana ke yi missionnaire. Parce que musala eza ya bango. Préparation. Ngana okende ko yemba te. Mutu akoyemba eza faire gola. Ngani nazabelo sambo nangeza ete nazo sambela pona ba danseuse. Nzambe apesa bango loketo ya sika oye koningisa ING Arena. Ah! Nazo sambela pona ba danseur, ba bina pas comme il faut. Et nazo sambela pona ba chanter. Mathieu Boshi. Outi ko mona te faire gola. Na ebité. Tozala na biso na ba musicien. Na domaine na préparation na Congo ya ba concert ezaka le roi de la forêt na faire gola. Ah! Tala ba répétition ya faire mikolo yo na yo moko koloba te o eza nango ba concert ya ba artiste mususu. Répétition ya faire ezozala nango ba concert ya ba artiste mususu. Toko lobela ba date na bino te. Makamba batosani. Ba tutoko kipe te. Ah! Ba date na bino toko lobela te. Makamu na bino toko kende te. Biswana na bino tokokota te. Kokufela na bino tokokota te. Parce que biso actualité ça amour il histoire oye uti ko bima audio et beti bataba précipitation ba mawelisa bomoni kao. Ah ba mawelisa bomoni kao bozui. Parce que faire une innovation na bandoto nanga esina mesa na mobali nanga couleur na ye chocolat. Ah nata chocolat. On est presque à la fin maintenant. Oyebi ke tangu faire azema na bandoto na ngai na lobi faire batu ebele balotaka bandoto abolingo batu ebele balotaka bandoto ya mobali na ye mwasi na ya za chocolat menga na lotaka kaka bandoto ya famille bazolanda nga mbangu. Ah bazolanda nga na ba macheti banzete na maboko balingi baboma ngai sikoyo. Ah feregole na bandoto nanga Otomona. Félicitations à vous, à toi, à tous les Gaulois gladiateurs. Félicitations à Papa Hervé Ferregola. Jésus de Nia, c'est le pas de Motoyambo. Et cause à la surprise, Tozoya ING Arena. Parce que Batebele Bazon Nimate Akoya, toi Akoyate. J'ai même ma main à couper. Ah! J'ai même ma main à couper. Ce qui n'a pas ING Arena. Ah! Loba Nazaraka Gauloate. Merci beaucoup Dadi, on est presque à la fin. Merci à les sauveurs de l'humanité. Il y a Didi Kinouani, plus de 46 ans de métier. Didi Kinouani, mon sponsor. Merci pour tout. Moutalonga Bapayana Procès, Yari Matushima, Savane Mouati, les grands vendeurs de véhicules. Bobate Labiso, Didi Kinouani, les sauveurs de l'humanité. Merci à André Mekato et Lima, Nabo Sanité, Trésor Miljenda, Samuel Tabiala, Balobi, Boite Zamoro Nakacha Jobu. Queen, merci à tous les maîtres. Il y a Jobour et Tobo Sanité. Ridi Boyoko, Papa Possible. Merci pour tout. Tobo Sanité, les jeunes millionnaires. Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Merci pour tout. Na Francis Manvipi. Respect beaucoup à tous les Gaulois et Gauloises. Et pourquoi pas, Naba Congolais, tout battu à l'Arabiso. Mavemba, les jeunes Lio Boitis, Pété, Trésor Bozo. Les mannequins le plus cher, Nabo Sanité, Yannick Akayengala, mon invisible. Merci pour tout. Merci à Pepe Mbongo Maboko Bank, Yannick Ndoulou, le grand déclarant, et Tobo Sanité, Pablo Kini, les grands déclarants. Très, très nécessaire. On se retrouve la semaine prochaine. Bye, 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 bye. C17 Tibola de retour avec Fox. Babi à Latissa,
alatisa kolatisa kaka C17 Tibola, maison C17 Tibola, de retour avec force. L'homme de 1m90, Beni Bioto le baptiseur, latisa bango nanko, tchabango moulunge Beni Bioto, Ben Ngombo japonais, bilamba et belé, la grande moisson, Nixon boutique, très très forte, et pourquoi pas, na Pesimbote, na Dani Chando le chinois congolais, Dani Chando le chinois congolais, sans oublier Neftali Nanga, depuis Chine, Bambote Ebele, Yafoule Lukisu, les chinois noirs, Bambote Ebele, Tokosuki Sakaka, Naye Moko, Balobi, depuis IGF Ezala, IGF, l'inspecteur Gilles Alengeti, notre papa, Kanga Miyibi, IGF à Congo, Kosala Moussala. Merci à papa Gilles Alengeti, l'inspecteur, et sans oublier Fondation Willy Moucheni, notre vieux, avec Christopher Nakata IGF. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.